Laissez le peuple libre. Laissez le peuple vivre. Laissez le peuple libre. Laissez le peuple vivre, vivre, vivre. Mais laissez-le choisir. Élection truquée, démocratie volée, opposants arrêtés, tout est manipulé. Les radios censurées, les manifs désertés, les scandales étouffés, corruption étatisée. Laissez le peuple vivre, laissez le peuple libre. Ingeta, Bozo Mona, les résistants congolais sont là. Aïe, ils vont répondre à mon patriotisme et à Moka, vis-à-vis de Moka Nabango, à la place de la nation. Ils vont trouver Vandiana Boya, Boya et Boya, Boya et Belé, Boya pour rejoindre. Combat toujours Bunda pour démontrer dans le monde qu'un Chilombo comme ici Congo Royaume a qui n'est Mboka pas à Kagame, les Congolais conscients, les patriotes, les Tomboki, pour permettre des Congo comme bien privé à famille Chilombo, les Tomboki va vivre dans Zela. Boya, 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 tout ça, personne n'est venu. Ingeta. Bandeko tozali na cour de Vincennes. Donc selon mobilisation ndenge tosalaki tokuta na biso nyonso surtout na place nation. Petite modification exceptionnelle. Soko bimi na gare ya nation se diriger vers cour de Vincennes. Na bandeli vers cour de Vincennes autouni marché ya nation. Tu te diriges vers la marché de la nation et on est là à la cour de Vincennes. C'est juste à 10 minutes à peu près à pied. Donc tozali la nation, tu te diriges vers cour de Vincennes. Na côté à porte de Vincennes tozali wana. Ingeta. Tozali na cour de Vincennes, tozali awa, tozali toujours pour rassembler partout. Poto banda manifestation na biso ya lelo tokende bongo ko lumbeliser Chilombo. To humilier Chilombo pour être teki bunangana Ingeta. Assassin, dégage, assassin, dégage, assassin. Dégage! Assassin! Corrompu! Assassin! Même si nous restons 2 personnes, à 2 nous allons manifester. Même si nous restons 3 personnes, à 3 nous allons manifester. Même si nous attaquent, même en prison, si nous êtes en prison, nous allons traîner le camp. Le monde a fait comprendre. Si l'État vient, si nous faisons. Merci. Nous sommes là pour nous indiquer. Ça fait plus de 20 ans que ce génocide se passe sous le regard du monde entier. Sans aucun pays, ni organisation, ni organisme ne se lève pour dénoncer ces millions de morts. Les femmes sont violées au Congo depuis tant d'années. Les enfants sont violés depuis tant d'années. Et personne ne s'indigne. L'Occident n'en parle pas. Les médias européens n'en parlent pas.
pas. Les médias africains n'en parlent pas. C'est pour cela que nous sommes là. Bon, yeyo. Ngeta. Mama yeyo. Ma maman ya combat. Bonsoir ma maman. Ma maman ya combat. Ba bute la mboka. Ngeta. Yeyo mama Congo. Mama Congo nani? Mama Fatou boka mama Fatou. Yeyo. Ngeta. Oyo bataliban bazobeta peuple azobeta bataliban ya Paris peuple azobeta bataliban ya Paris bato bazokende kokumisa Félix Tshisekedi soki mbila te danger police awa la Paris eyindi mususu yeyo ye mususu ye wala mususu ye wala ça c'est la résistance, c'est la résistance, la résistance. Félix Tshisekedi doit partir. Voilà, nous allons passer à un moment de commémoration puisque nous venons de perdre plus de 200, 300 populations civiles congolaises qui ont été massacrées. Voilà pourquoi nous allons faire des actions en mémoire de tous ceux qui sont tombés. Monument Salabiso, directeur, Mokondia police ya ville à Bruxelles, grand chef, Bomoni a Betty Massas, Pierrette. Non plus. Tout ça. Bandeko toke kotika ba fleur de Congo, ça c'est Masalabiso Yohan. Bandeko Maramoto Ebisaki Bino, tokoya kotika ba fleur. Na ba bougie on a relaxé tulolo que makila ya peuple ezali à vendre te makila ya bandeko na biso ezali à vendre te inacceptable tobai tokokoma wa bandeko na ngai biso tokomi totika ba fleur na ba bougie liboso ya ambassade na biso Mobutu asombaka yango balobi tokomaka te tokomi tokomi bandeko na ngai toko gagner bango ba mataba kita toye kotika ba fleur bana Goma nous pleurons Tchango liboso wana nous pleurons bandeko na ngai toye awa ndako ya biso tala Lumbumba ye toye kotika ba fleur awa ndenge toye bisaki bino toya awa Chilolo assassin criminel obomi peuple oyo bandeko réveillez-vous l'air est grave bandeko na diaspora passe la motema passe merci Aigle merci Pierrette merci Maman Véro tala bandeko na ngai eza passe bandeko na biso bakufa na bandako
Chilo lazoboma bandeko bozolanda ezali passe bandeko na ngai l'air est grave Félix Chilolo dégage bandeko na biso ezali passe yango toyaki awa kosala symbolique mais toza kosorganize siko marche ya monene ntina union européenne ekosalema lisusu. Merci Maman Véro. Voilà. Aigle, pourquoi pas sa message? On a. Voilà tout à l'heure. Sur mon morning, on a un grand mail en mission. Et l'autre sa place. Qu'est-ce que la mission? Les autres sont promis. Les autres de ma mission, peut-être qu'on va vous faire la boule. Cela est une zone de la côte, vous regardez mes yeux. Et ça, parce que comme on a vendu dans le cas de Mayo, bazo bomelo de kunao maman na obaleki na yo ovandi na yo geste de ça les actes symboliques et là on a aussi la zone ba pays nyonso ya la diaspora bo ça geste pour le cas de la biso to za spécial pour les capamote ba on ba spécial pour les capamote mais mutu moko ta za biso to telema ko bunda ko na ko muta ko ta ko bitumba za ka biso mo to bunda ko to récupérer mboka na biso. Donc, c'est que dans la jeunesse à venir à Congo, au téléma, il est temps, il est temps. Maman Véro. Oui, je vais vous déposer fleur pour l'eau. Il y a un 5 bino, boya. Baviolaka mpe bamama baviolaka mpe bamama te babotolaka mpe mabele te basalaki kindumba te mpo akolesa baparent yango oyo tozala yango situation toa nango Félix Hippolyte Kanambe babomi éducation mpo pepe wana tozalaka ya kolala na ndenge toza boye biso bamama tolobi no tozokumba seke 9 mois kobota surtout kobota mwana mwasi oyebi te soki ovivre soki okufa na ye yango na osenga bino bamama bosepela te bosala fiere te mpo lolembo esukaka kaka totala bandeko na biso baosofrir tolata mpasi wana na bango po tolibere mboka na biso inge ma fille olobela ba jeunesse merci ba mama toaki d'ambassade tokomi omoni abatia Lumbumba Patrice Emery Lumbamba atelemaki na age ya 35 ans merci toye kotika ba fleur ba bougie moto eza kopela na nkombo ya 200 personnes oyo bakufi oyo bakundi bango na bafosse commune oyo bakundi bango na basaki en tout cas bana Goma on est ensemble avec vous toza kosangana awa tokopesa message d'ici 26 jours tokotelema tokenda ntina Union Européenne tokolemba te jusqu'à Félix Chilolo dégage Chilolo merci bandeko merci ndenge toyebisaki bino bandeko na ngai toyebisaki bino ke tokoya toti na ambassade kosala symbolique na biso bandeko na ngai bandeko tobundela mabele eza ya biso mabele ezali ya bato te soki otelemeli mboka na lelo te nana kotelemela mabele wana esengi na biso totelema tobundela mboka na biso eza ya biso bandeko na ngai merci napesa tene tala polisi belge bango babeti masasi te
babeti masasi te donc c'est ça bandeko nyonso bango wana merci. Des inconscients, des tribalistes, des inconscients. Je parle des responsables des chômeurs, pas des chômeurs. Pas des chômeurs.